esenga sika bato bazate esenga pesika makelele te abimisi ninga mai na moneka mai na bouteille sokole longi 3 fois soko sokole longi o comprendre oyo nga nazali et tant on a sokole longi 3 fois na se sentir ngal moko na komi différemment. Première vue nanga to regard nanga et pas le garçon en question. Dès que mon abou la kisanga maman nanga, les 2 frères nanga, na ba mususu et puis bozo solo laké, nanga il fallait nazala sacrifier na niveau commis. Yeba que oza supérieur na bango. Pour au coma supérieur au salaire nini. Tout grade dans le monde spirituel négatif, il y a un prix à payer. Avant tout, je dois sacrifier. Vous avez combien de codes? 6. On a 6 codes. Parce que comme on a la journée peut à moi parfois ma belle bandu ko tanga mais en réalité na botité. Pour osala bien au kata hémorragie à kobota na botu sike il faut boma papa na yo. Shubisson Télévision et l'émission Bravo Jésus-Christ organisme Bagué y a marche de santé samedi 16 août 2025. Participation $20. Aux Anapolo plus consommation na plat. Point de départ, gare centrale à 9h. Point de chute, Fikine, première porte. Na village Bracongo, na staff Shubissou, chemin double. Après, nous allons célébrer Jésus avec pasteur Paul Bakenda. Mbote bisiki ezwami bino na etandola bino eke pour na kota la émission la bino derrière le masque. Moi j'aime cette émission pourquoi parce que cette émission m'a permis à comprendre beaucoup de choses sur le monde spirituel. N'habitez de votre côté si c'est le cas parce que na kat nabiso il y a toujours des actes au tout ça la ka si manabiso et na ba vie et masqué auto yebité sel motema na onde yebi na nzambe na likola rotala biso yango émission eyo opeso courage moko ya koloba ke j'ai une vie cachée, j'ai une vie masquée na meka ko luka moete ya ko tika marambo yo ya okoma na vie eza libre aux yeux de tous ko za na vie eza na lumière au moni so ko za na vie moko eza dans le noir et o compliquer ka yo plus tard na vie parce que balobi ete nyonso to ko luka eza vanité. Ce qui est le Salomon Azala qui est un grand patron, la Bible nous dit personne n'a le cas qui Salomon a besoin. Mais Salomon l'objet était vanité de vanité. Même vite au sala dehors, le masque, où ils a caché, où ils a masqué, ils a vanité de vanité. Celle vie où ils a malam où ils a la glorieux lobby, ils a ravi, il y a Christ, qu'il y a Christ, qu'on tambolane, qu'on zalane, qu'on respecte. Ba principe, ba ordonnance, ba loi, ba instruction à Nzambe, ko tambo na vie à sanctification à purité, nde vie à malamu yango wana. Ah, Nzambe simba ngai. Na kota lola po, na posa ba ange ne ba sanzola wana, ngape na sanzola yo. Parce que j'aime adorer Dieu. N'habite soyo linga pe ko tombola Nzambe. Moi j'aime du côté de l'adoration parce que ma vie à moi c'est une adoration. Voilà, na sengi na yo. Cette vie dans le noir, cette vie qui est cachée, cette vie aux okokoti katewana, ils ont tellement masqué. Bien aimé dans les Seigneurs, tout renoncer nango et kozala vraiment malamig. Merci, on a vu je les aime bien. Bah héros de l'ombre, oh bazara toujours derrière les caméras, bazara toujours du niveau de la technique pour la biso baso ekito ko pe ba image malamu. Nzamba pambola bino, papa Eli, papa Monsolo, papa Zara, tout le monde
Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pourquoi pas le membre soutien Bravo Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe pe alekana kopambola ba negonio soto ba soutenir ba orphelin, o ba soutenir ba veuve ba vieillard. Nzamba pambola bino na ndenge bo sunga bango na senga no bo sana pété ba negona biso baza na ba défaut, ba personne vivant avec handicap ba pe na bo senga na biso. Ba neko balali na mbeto hôpital mkwana ngana papa Eric na papa Thomas tokendaki ti na bitabe wana na hôpital oyo na Kamobutu, je sais pas moi na bosani te na bitabe boye na roi Baudouin. Voilà to kuti batu, vous allez pleurer to ti kendaki na etina ndeko moko boye kuna ndeko na kobela to komi kuna to kuti bakaya malade olela to bandi ko prier de chambre en chambre. Bien aimé dans les Seigneurs, to sunga bandeko eroza malami yaya Maman, na peso mbote maman. vous va bien? Naza sûr que ndé na komi awa c'est que na koma bien. Poso na lobi que naza bien sikoyo. Mama na kosi. Ya solo. Ndé na chema kolo nanga awa c'est que na koma bien na lisungi na bino. D'accord. Que gloire soit rendue à Dieu. Mutu ape Sarah Kimia et Zakanzam. Je sais que le Saint-Esprit a au contraire, au contrôle plutôt durant cette émission par rapport à Makambo Zanango. Moi, je vais te dire juste courage et la force et surtout la foi en Jésus. Et on est les plus importants dans ta vie na biso soki to kwa na bato mokilo bito lela mais on dit il y a toujours de l'espoir. Mais je vais remercier to pesanzame merci avant tout solo. D'accord? Problème t'es. OK. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. Totombolu kembo pe lokumu epai na yo, totiki moma ona salo boko no mo sonto alola. Ngolu maono likolo na biso, ngolu maono likolo ba vie na biso, ngolu maono na bandeko ba otala biso partout. Ngolu maono na chaîne na biso Seigneur Jésus, totiki mboka Kongo na maboko na yo. Totiki loboko na Seigneur ebikisa ekangola na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Oui maman, nazoka. Bon maman nanga. Premièrement na merci parce que na benga ki na ka. Et puis na komi. Na moni ko bomba. Et na solution te. Et yango na ye na partager les solos aux autres de rosinga na motema nanga mobimba. Ndingo uti ko loba roi Salomon lobi vanité de vanité, tout est vanité. À quoi bon ya organiser mo nyonso mokili soki âme to esprit neza na kimia te. Na yango pona banda les solos nanga na début pour que bato ba olandanga ba comprendre nini o meminga a. Très bien. Les solos nanga e bandi na aja mukie. Bo permettre nga vraiment bo yokanga po kozanga koyeba o mama ezali wandam. Na botama na famille on a na papa naza pena na ki pena naza ki na papa naza pena maman. Nous avons qui 3 enfants. Et né na biso azalaki 2e et nga 3e comme la cadette une fille. Banda na âge na nga mukie na tikala koyeba te o banda ko s'est passé na famille nanga parce que nazalaki petite, j'étais vraiment une petite fille. Et tant na kula na sali remarque moko à partir déjà ba 6 ans son alali parfois na lotando tona ba fête na mona ba belé ba servir à boire ba servir à kolia bazo pesa nga lia. Mais là et comme ignorante nazolia na sa ndoto première fois na lotango bon na mona ka ndoto na banzi okola 8 ans bandoto zo se répéter parfois na se ya mai batu bazobina nga na telemi nazo sepela et tout nazo ko apprécier ba danse wana na moni bandoto ngo komi ko se répéter à chaque fois bandoto kolia parfois na kati ensemble moko réunion batu balobi na suite na suko na ba pesinga pe parole so na za na liloba na bakisa et na tango wana na bandaki
kokende pe kodim ba prière ya ba pourquoi parce que ba parents nga vraiment bazaki na habitude de kende ba église te mais ngesi que to bando fana pa photo kende prière non mon bando to comme olika na bit non faut na ebisa maman parce que maman azaki proche na biso. OK. Na yo ebisa maman talando to na luti dernièrement na luti ndoto boye na moni zo se répéter ba réunion et tout. Maman ebisinga ko banga te ezaka ndoto mais non peso poussière moko soko lié poussière wana bande ko binga ngona kombo ya bodisa genre bodisa et ça la ramabe et tout soko lié et ça la ke bandoto mabe et s'arrêter. OK vu que na vivre na sous ordre baboti nanga ndimi maman so apesinga poussière wana na lié au mona mikolo wana peut-être dans ça la 3-4 jours non rêver sous bandoto bongoté mais après une semaine bandoto aussi bandi se répéter na bandi kokola bajara bandoto bongo parfois na lali non l'autre ndoto nazo coucher na mutu mais non mon elongité za voilé so na ibisi maman même chose bandi ko se répéter lié ka poussière mais non poussière ngo na bandi ko lié bandi ko edenga te mais et bandi ko calmer des hémorragie bandoto. OK. Et nazo kola un jour, tant qu'on a kokisaki âge il y a 15 ans, nous avons continué. Je me posais des questions, mais moi, j'habite la moutuli solo. Ils allaient quitter. J'avais un ami à l'école, bando partagé presque mais sauf bando tonangandi na bando c'était. OK. Il m'aidait aussi parfois, et tout. Et un jour, elle me dit, ah, ma soeur, j'ai vraiment une chose à partager, Naomi. Vu qu'il était aussi mon ami, ça la personne qui est confiance. Et puis, après l'école, tu es naïe, côté Maï, c'est touristique. Et c'est calme, ma petite, tu vas Maï et tout. Elle me dit, ah, si on a mis, parce que ma cameroun a besoin de cela, et c'est une sika bazate, et c'est une pesika makelele te. Nabi d'accord, explique-toi. Oh non, avant tout na yebisayo, zona no mai oyo, abimisinga mai na moneka mai na bouteille, abisinga sokole longi 3 fois. Et ce que sokole longi, on peut comprendre oyo nga nazali, peut okoyeba le reste de choses. Oh! Bon, à l'âge de 15 ans, bon, c'est là que je noté, c'est là confiance, c'est qu'il y a un ami et tout. Bon, un camarade, c'est déjà mon ami, c'est là ma bite et puis, je suis maillé, je suis sokolé longi 3 fois. Et, quand on a sokolé longi 3 fois, je se sentir moko, na commis différemment. Et première vue, notre regard n'a pas le garçon en question. Des choses. Dans des changements, dans mon physiquement, à ce qu'on apparaître bon moté, le micro. La âge? Non, même pas. Je ne sais masque que tout le monde a filmé. Parce qu'il fallait me sentir qu'au banga, me sentir qu'au banga té, dans mon le miroir et fongwami, dans ce qu'on mis mon angai moko, na kati ya rien. Donc bandoto na so na comprendre bandoto na bande ko l'autre ezalaki significatif, mais na batant wana nyonso na tikala ko comprendre té. Na mi mon angai moko. Na kati ya lisanga ya bato on a bande ko mona balati ba veste balati normal mais na moni bango déguisé balati ba nini ya mwindo et puis ba chi ba biloko mais ce que on a ba forme ka ya bando to nga na bande ko lota mais ba personnage est changé na habillement et tout et ba pesinga à boire ba bisinga soyez le bienvenu ce qu'il a bienvenu je sais pas ba yambinga et tout vendu ko kota lisanga et puis
chose grave maman bato ngai na bandeko yebaki ba parents maman ngai na bandeko peut sa confiance qu'on se confie na nyonso donc ça peut-être alors sunanga tant que moi dès que mon abou la kisanga maman nanga les deux frères nanga et puis papa nanga na kasi lisanga moko na bato mususu et puis bato solo lake non ngai il fallait nazala sacrifier na âge na kokisi 15 ans donc na temu garçon ami nanga wana azo ebisanga makambo wana na sopa gi mai nelo avec prophète soit les prophètes c'est qu'ils ne comprennent que azalem ça ma alors nous na mona kitongo na sokole longi maman na mona longi s'est transformé ndenge na bande comme physiquement tant na sokole longi comme si na ki voilé maintenant nous sommes comme dévoilé na mona c'est-à-dire afumolo mi so molimo c'est ça tu vois na ndenge ya négativité na ndenge kindoki na ozandoki akasité maman ngombrienga moni patareni akasi za prophète ndoki na bitombo. Okay, je te comprends. Donc, quand on a anglais ou à fond, l'homme soit molili, on a protégé. Ok. Comment on se réunir pour qu'il y ait un mangai. Donc, c'était prévu. Nabutu, quand le Zaki samedi, Nabutu, il y a samedi, qu'il y a la sacrifier. Ok. N'habitez na bengango die bon tout na bengande ngini ba sorcier pe ba yebaka ba etala awas ilongo zala mona kama mona nyonso dina bel bala die bon ngana ne lomboni tu va fondre mi som limote yaya vous avez na 15 est-ce que vous en 15 ans ce que vous mettez na ngoti si na yepa no pona mona mwinde epela ok si na mona ki si musu na mutu na ngana une émission te pour la yo luka des solutions na yebi ko mona après ni ne komaki et tant ba yebisinga na yo ki nyoso les garçons yebisinga voilà ils ont raison parce que ok aux ala déjà destiné aux ala grande na niveau ténébreuse na bikongo bongo. Et bah parents na yo balinga kité ba okoma supérieur na bango parce que ba yeba qu'ils savaient déjà que yo oui le monde éternel voit l'étoile des gens ba yebi et lo que bande ko zango connaissance yo yeba oza nani ok puis yo yeba bandeko oyo liaka na bango ba kanisa nini pona yo mais non na niveau commis yeba que oza supérieur na bango vu que bango mutu ba na besoin ba boma yo yo c'est ko travailler yeba ko dominer bango et na grâce wana nazaki nango yo tala ba bouti nanga puis en plus chose grave à chaque fois je rêvais mon bali non ça ndoto na ba 14 à 13 ans or que donc na tali na TV na moni que c'était mon papa venait il couchait avec moi dans la télévision elle m'a molili. Oui, on a qui premier jour tombe à fond l'écran. C'est ce qui s'est passé dans le monde nabino. Parce que la bande na bande l'autre, à ça qui faut na on a mon élongité. Et maintenant, na mon musico clair que c'était mon père biologie. Na rage wana, na bi oui vu que bango bali ba ko sanga. Il faut nga siko na la bango ke nga na sa supérieur na bango. Et comment qu'il a boutou sous la lali, les équilibres sous la bande, et tu vas sous la bande d'autoté. Mais non, non, yo voit peut-être très bien nga na l'amour na se sentir ngai moko na l'amour qui na mbeto, mais na mimoni lisusu ngai moko na mbeto. Donc esprit nanga il longwe sur place et pour son nanga et tikali na mbeto. Et les bandes banques sont souhaité parce qu'elle comprenait qu'il y a déjà initié Kindoki. Initié Kindoki. Et la combat qui peut supérieur. Donc,
Attends un peu. Madame, je sais que aux apôtres mais écoutez, ngai maramba kindo kinasana moi sévère parce que eza moko penda ya betape auto meki na musala nzambi. En tout cas so na vite na bando sala musala délivrance ya liboso eza ba ka sorcellerie. Alors nalinga banyamu nyama bando kité est-ce que c'est nga ba bongo parce que entre na quatre nabine il y a beaucoup de mensonges. Pour au coma supérieur au salaire ne me dis pas que 10 coups comme ça le cas ka ba fongola ki omi soit bolili au comme maman supérieure, moi je crois pas. Tout grade dans le monde spirituel négatif, il y a un prix à payer. Tu as payé quoi? Tu as fait quoi? La première des choses, que je suis une grande personne dans le monde de Molili et que je peux même dominer mes parents au Babanda Kala. Mais avant tout, je dois sacrifier. Et ça n'a pas fait mon sous-sous. Baboka papa mouchoir na nzela. Bafa bate baboka vina bango. Bate. Bayebi senga fona na sacrifier 100 personnes. Sacrifier 100 personnes. Vous avez combien de codes? On a combien de codes? 6. On a 6 codes. Ok. Vous sacrifiez 100 personnes. Sacrifier 100 personnes. Étant débutante, elle a été. Bayo ebisanga. Na minuit, na kende na makadam. C'est le sacrifice nanga. Azo soso. Ya pembe na bamaki. Bamaki ya Congo. Na panza na makadam. Et là parfois l'accident monsieur salamaka. Ils ont déjà planifié na butu et na moui, ils ont encore pratique. Ça balibisanga. Bisanga. Ce qui n'a 100 personnes plutôt mutu ke balu qui sa santé. Ba papa mouchoir ba boka na nzela. Mais avant de zo papier mouchoir, ce qui mutu ayebi ne zambete. Non mon asina rouge. Mais mutu ayebi zambo ba bimatika journée na pas zambe atabwaki. Non mon elo tes aka tout blanc. Ngai na kende wapi oh Yesu moko mabi nasina pona yo Yesu na kende wapi nous qui bongo. Autre chose, na salon 2 fois na bima na butu. Bima na butu lokola mutu azangi abri. Mutu azangi nakuta na butu pe asunganga. Mais mokili vi kezala moyo beba yo sungi mutu olokoti na balabala pesa abri olala pour lobi na tango akende. Mais yo komise na butu okomisu na poso bima na ye. Ok, tango bimi na ye yo so yo basi ferme tika za kati ye. Talatina ngai nalingaka kolo Yesu. Nabima déjà 2 fois sans comme mutu mo ba bengani libanda et mutu mawa lokotanga ameminga pana ye. Donc tu c'est là, écoutez. Bon comprendre parce que je sais que dans les commentaires vous voulez dire maman oui tazo katate
Où est-ce que bandoki? S'il vous plaît. Il y a zolo bananga boye, yebinda azaboye, na atiki kindorite. Bon te maman. Tu décider yo ka Eh, décider mais ozo bimara ate ya o monati. Sigo ngai pe ne na osola ne déjà boye. Ka ne na oyemba boye. Na bani ya ko fungola nga mo santo. So na zo kate na bi poani na kati. Bote ni nga regarder s'il vous plaît. Je pense que cette émission sera longue cette émission. Madame. Donc c'est-à-dire obanda bi malibanda poto osanga ki place à kolala te. So ngina comprendre bien. Osanga place à kolala te. Osanga no place à kolala te. Za mission bande ko sala. Obimi na balabala, lo wa mutu mo azo senga zangi place à kolala, zanga tatana mama ba bengani ye. C'est ça. Sko batwa mawa balokoti yo. Macho na katanda kuna bango. To mwana mingi zaene basi mibali. Mingi mibali bazonga ndako buto. Mais mabe ya mibali on peut ya mukilo yo. Tango azio po sunga yo. Et comme à 2 heures fala fana na ye. Aluki susakuta na yo. Yo déjà to bimi na buto eza à la recherche des hommes. C'est-à-dire au kota déjà wena mu pepe na mvuti. Maman bala batute. Maman Ozana face à mutu ebi makamba kindoki malamu malembi. Parce que tu as dit tu sortais pour no ba bengano oza mission zo miba n'est-ce pas? Batu ba sungo bit eza pose ba super na bango. OK, vas-y, continue. Et Salami Bongo? Salami Bongo kokaki 100 personnes. Après avoir sacrifice nanga ko pesa ndé na monaki même dans le monde Abutu, la comaki supérieure, il y a baboti nanga. OK. Bazale sous na mo à dire les bosso nanga te. Mais tant que mon père abandonne déjà kobimananga tant on a qui est inconsciente. Et tant on a eu qu'on reconnaître yepeka mtazele mobali nanga Butu. OK. J'ai sorti avec mon papa. Et tant que supérieur, la bande comme ça, tout le monde a bandé les sous et tout. Ça arrive que on a comme ça, plutôt 22 ans. On a comme 22 ans. Maman, des natures, on a zappé moi aussi qui toko, à part qu'on a la beauté, mon lili et tout. On a besoin de la paix moi aussi. Où il reçoit peu valeur et bah mon kilipé mon a été honoré, c'est ça. Et maintenant, j'étais vraiment pas appréciée, pas mes balles et tout. Je posé ma supérieure dans une question. Sinon, les canabutos, ils ont bateau baguma melanga, bateau parfois balinga rabazala nanga et tout. Mais dans le monde où ils ont physique boye, n'a besoin de pouvoir ya mokili na konza peu mokili. Même dans le monde physique, hein? La linga bongo. Bah puis une réponse, oui na butu oui. Mais na mo irezala. Moi impossible parce que naza déjà na papa nanga na butu. Vous avez moi ça papa na yo. Donc nazalaka déjà vu que relation nanga eumeli et puis to banda qui déjà ko bota na ye na papa. Donc ça et banda ko permettre que na mo nazala parce que comme on a la journée pe ya mo il parfois ma belle bandu ko tanga mais en réalité na botité. Et singa e banda ko fi bato za na bango. Bon mon na libele moko bolimbisa pour na terme. Non, vas-y, sois à l'aise. Pas mata kita parfois minene, parfois baby. Parfois on a comme une azim na buto mon na baby physiquement. Tant on a beau t'adore on a comme kito que pour ma belle banjo tanga dans ça la mobile moi. Donc pour osala bien au kata hémorragie ko bota na buto sike il faut boma papa na yo. Pour yo oza voix sur yo yo kutana mobile aza physique. OK condition na bango. Bon, on a tellement papa on déjà coutu. Bakana rapide à babou. Donc c'est-à-dire réunion vengeance sur vengeance.
vu que nga pe na Tande musala diabe rosala moki. Voilà, c'est ça. Na venger kaka. C'est mieux. Encore ba poni ya zala ne sacrifice akinde. Et la sala kiam. Na yo pesa papa nanga. Après ba moi na yo kutana garçon mo kaza qui paye bien la voiture et tout. Alors gérer compagnie mon kotanga kombote. Non, épargner compagnie à bateau. Après singa avant d'abord approcher nga et tout monde sur la sala te oui singa na engagé qui moi samba les ala na engagé après ton abandi ko memanga na compagnie to comme si proche et tout ayo ko sepela na ngai a proposer nga vu que déjà na qui pas soit fille la femme mariée na bala et na qui na ndima qui proposition il était aussi il est beau pour nous il est beau. Ah non, mon azam mobile baza humble. Na ebité nandimaki et aou misakité notre beau gars avec au balaga. Mais le mal année que oh non et celle qui na luka. Maman na kosote mobile abato na linga ki azaki na nyonso. Mais ko vanda na ye. Et toi linanga ne ye. Une femme a sa bénédiction pour la mobile. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. On a vu que Nazaka mon Lili. Mais la paix mobile, mon Lili. Mais c'est là qui problème, à ça qui n'a pas marchandise fallait ya. Et dit na mai. Et c'est une fois que ko dédouaner ko libérer bilo so etikala qui faut te kamutuka. Ayo côté parce que ça qui n'a choisi et nanga moko conscience non iba que ceux qui malheur comme la moi mobala bateau ils à cause nanga le problème on est les qui non c'est non soutenir yekaka na bandi au d'église ton na bandi au d'église fallait na loba na vouer nanga vérité que pour na luka délivrance na lobaki nonga moko naza boyeboy nazotala siku na age nanga na soni koyebisa même pasteur kini na qui osa randoki ndoki ngade mutu nazobebisa mosala mobali nanga ngade naza malheur et accident parfait donc c'est là que son na ki église na isa ka pasteur na lota bandoto ya bien te parfois na coucher na mutu wana oloba olo tandoto nzo ando yebi na yo ngamo na yebi nanga vérité pasteur Aïbara Sambela, to Sambela et aussi là. To Sambela et aussi là. Mais non, il n'y a pas si vous suis chez les animaux. Nous avons ça là 2 ans. L'enfant dans la mobile. Mais il est là. So ya bébé, on a mis ma beaucoup comme qu'il est mon qui n'a boti ngai pe bébé moi. Ko botate. Bozanenda kumoko Bozanenda kumoko. Bozanenda kumoko. C'est-à-dire à Dota déjà alors. Déjà. A mérité nini nyoso. Maintenant, au gros en âge parce que tu as parlé quand tu avais 22 ans, nous nous son arena kindoki. Vous voyez on balé à 2 ans, ça fait faire 24 ans. Plus bas jour nous souvent vandi tibo s'approcher bolingala. Comme l'âge 26, 27, 26. 26 ans. Ce que souci est un souci nanga maman izabua naza mutu natali na monde nanga butu na bana obabenga nga maman mais na monde physique boye na mona te na bande parfois ko bande soki da sangani na mobile na ngai zambali bisanga na sangani na mobile na ngai tanto que na bona butu bocha yanga sani ojibi te ba cholo sani vas-y aya vas-y so ça après ça obika il faut pas le bomba mon niveau les attaques que okendo simba kisi c'est différent là mutako simba kisi ba peso ba principe mais aux andoki c'est-à-dire oyeba mambo sala attends mutu pas que simba kisi ayibi mambo sala mais quand même akenda simba kisi ba pesi ba moi ba loi ba condition kotala na simate kolala na butu te
yo siko ozando ki ofola na butu so ngongo bime okei so pour ça là na moi so ina nini donc yebi ke nina zabu on azozwa wo za nini na mobile nanga na okene na ngo kotika ngo eza yango no ngoloba le soko la partie intime na ngai nzoka na réalité mobile nanga comme puissant aza nini impuissant. Cela dit, maman, pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardon, Penza. Qu'on est là et qu'on résoudre ma problème. T'es tard au bomi 100 personnes. Na mo bali na yo moko o akia honoré a bali o baby si. So ole la bisoni. Pour la reconnaître ma belle cité si ko yo o ezaka ya sorcellerie. Ka sorcellerie to kenana ngo bongo te. Batu ba olimbisanga na ndako vraiment. Parce que je suis liboso ya mutu asana misala mabe. Na yebi parti ni mutu azokosa o azokosa te. So bosa la bozo sa cure d'âme mutu asana sorcellerie. Makambo alobi lelo faut bolexa sous après une semaine bo tourner les sous. Na bosa na ko senga na direction ayelanga carnet pour na noter. Parce que après une semaine sous toyo tourner au salaire ni na kindo boyo ka changer version. Madame, oye kotika kindo ki ou bien oye to prier pour mobile no combien puissant. Ah. Ok. D'accord. Mais au pratique quand même. D'accord. Kindoki. D'accord. Eza ma mususu a moyena tuna tunongo ezate parce que ndi ozaboy oyebsanga misu no ya mibale apa o to mona nanga nayo wana ba côté nini ya yeza wapi na matoi na sima na mbunzu na lipeka na liboko o permettra caméra cachée nayo o volera na nini ba beta o caché nini eso sala part biloko wana nyonso photo landelango eza biloko faut o leka na délivrance loko lobi ondimi kotika yango olingi Krista kota na vie na yo. Te mama pardon, kolilanga te s'il te plaît. Pardon. Pardon. Sorcellerie bakina na onengo ke na ngoti. Bote ni nga rigerte. Na moment na za eza moment o na sa musala nzambe. Alors naza face ya ndoki. Alobi azana supériorité. Koliga ba parane est-ce que so ju ba parane ba na kindoga ndenge nini ya dominer bango. Alors des mois on reconnaître yé que o azana elembo na biso po ezala so za marque ya Christ et l'accent na front. So za pe na marque oza sorcier l'accent. So ki posa na Yesu te na nini te e na bilembo. Alors mutaro ko ko banda ko sala ba incarnation na moment no so alingi ko téléphoner na moment no so alingi. Ma sœur, merci beaucoup. Na courage d'abord parce que tu sais c'est pas donné à tout le monde. Biso ba jeudi to yambara de 8h à 12h to zo ape baka ba kindoki. Ngaku na yora mona po talibo na yebisa pe maman na clairement ou aza prédestiné atka kindoki te. Mais quand même ce courage ezara courage te. Ezara vraiment sincèrement na kat na yo oza aposotika kindoki. Parce que balobara mutu apesi mo ano kindoki abomi yo. Na lobaka nde mokili bayi mokili balobaka. Parce qu'il y a un sorcier une sorcière a compliqué bino existence na katanda rubotika lo kwarte. Parce que toyebi biso peut outi na marambwana bandoki bazana ndako. Moi je perdis même ma mère à cause de bandoki na ndako. Alors na blaga na ngoti. En tout cas bande on ndako ba ko excuser ngai.
Si je fais ça, c'est pour ton bien. Sois sincère devant Dieu. Sorcellerie ezali koloba wete okoloba nondo lobi no boye. Batu bele baloba nazala kindoki na boma bane bele na banda kubo tuna bango mais patika kindoki. Atika raté. Pourquoi? Parce que ozana ba code, yo bi ozana 6 codes. Faut bando boma code nyonso wana. Et c'est un temps prière. Faut pas ça ba téléphone wana ba bomo mi so mo lili wana ya butu ozana. Ba ero yo vola ko sala ba popeta ba code nini. Wana téléphone obimara ndenge ni na kombo na bâton vola ka omi bimara na kati nzoto. Tout ça là ce sont des questions à poser et puis écrit et puis chaque étape il y a de prière. Madame faut à l'internet. Ya marambuto ye prière ozongi na ndaku te. So osa ba prière be papa même na kati osa prière moi na tiki kindoki. Papa moi na porte moi fungwa mi boy pour moi na zongi suna kindoki. Je vais pas dire que nzamba za capable te nzamba za capable likola ba sorcier. Likola ba précipito. Likola ba démon ya mokilio, likola ba magicien, likola ba occultiste. Dieu est capable. Il suffit seulement yonde ozwa prise à décision oba que cette fois-ci na tiki kindoki. Ngapona ba muta tiki kindoki. Il faut pesa nga chiffre na yo. Boza na ba chiffre. Chiffre non na tout noango 72 fois. Ce qui est exact, c'est que tiki kindoki. Wana za ande kindoki. Wana ba chiffre. Wana ba chiffre na bino. Sorcier nyonso wana chiffre na yo. Voilà, merci beaucoup. Je pense que, madame, moi je crois, nous sommes capables de faire ça. Nakati ya kindoki, problème ezali, décision, libère-toi. Je ne pense pas que tu as un so awapo, tu as vendre après 3 heures du temps, ou l'obakak. Pour ça, on a un côté de tape à code, code de l'ibosue, ça a pour nini, yami baleza pour nini, yami sa tu za pour nini, boando sa nini, faut qu'on brise yango. Téléphone na yo faut ko briser yango miswana ya o mona wana faut ko briser ba kachoza na ngona nzoto faut ko briser ba pacte bilo wana c'est beaucoup de choses. Alors soko préféré y pana biso poto landela yo makambo etika to solango derrière l'émission. L'important est que ozala sauver. D'accord? Merci beaucoup. Je pense que bien aimé dans les seigneurs bo la na katanda ko monde à mon lit est très compliqué et puis monde à mon lit est très dangereux et surtout bandoki ce sont des gens qui détruisent aujourd'hui presque ma famille nabiso africain nde bandoki bord détruit kindoki lelo kala et toyeba ki on a bekolo ka mi balé misatu mais lelo kindoki koma partout ozomona mutafungoli miso moi na classe maman attention. Moi nazo kende école bonela rapona mwana. Bana bakenda na école bazo sala échange à biloko wa kolia. Priez pour l'enfant, ko ebisete ke no kolia kana baninga te, wana oza comprendre ya égoïste na vie. Mais apprends ya mwana nzela ya nzambe. À chaque fois que vous allez devant la nourriture, devant quelque chose, devant un problème, devant ses amis, aïbi que avant na sala acte boye, faut na sambela. Bible zoloba élever les enfants selon les seigneurs. Esengeli na biso to bonde la rapona bana, bobonde la rapona mibali na bino, bobonde la rapona basi na bino. Bande wa mibali lelo ki lelo e koma 21e siècle c'est comment facile babenga ngo facile à garer ki lelo moi sa mobali ba yeba ni telikamo ne suksanga mutema ata to na sala na mokina sala makambo te na omo kama mamango koma lelo bwendeni moi sa mobali ba yeba ni te tala ba tiel ba lata ba robe ya bandaku baza ba tiel la propre ya ndaku quand batema na boulevard te bachela ndaku bakoma ya basi pena ya mibali prêt à tout prêt à tout na balabala beaucoup talikana mobali lelo bosani ba s'il te plaît ba chéri coup de foudre memi na mbetu boyebi milimo boni bo kabola tala ndeko mwasi
alba bande kozala na balaba lokola mutu oyo akeleli azozanga azosenga lisungi nzoka nde abwaki oyo vene omemi ekamba mona ndako to na hotel opesa place akolala bocoucher azwi ba sperme no excusez-moi le terme akena basi tokoma facile à garer baye mokili kutu balobi silipi pete bien oye koma na basi eza nini eyeba raté envoûtement monde des ténèbres ezo travail pour bayebi que moyen facile ya détruire jeunesse eza sexe nto oyo oyebi tozwi oyebi eta dame nete famille abimeli oyebi te aza nani oyebi te omoni ka mwasi kitoko kala bana nyonso to mike bakanga bango kindoki na bakartier lelo balata bakabelo batia ba make-up muta délivrer bango toyebi te ba pasteur toyebi te mais ebanda koyinda la ba quartier na ba famille boyebi pe ke bakanga bandeko na bino bandoki mais lelo kabelo na periki soki na biloni batu bachaka wana eya ba jeune garçon lelo balata ba tisi batia ba pantalon kete basket alati Lacoste Adidas bien coiffe nzo azara chor na kala ya azara na 12 ans 13 ans na ngwa délivrer pasteur na bino ndo yo moni mobali lelo to bonde madame. Merci beaucoup. Je pense que ton témoignage est fongol batobele misu. Hein? Fongol batobele misu nga na yebi ke yo osanini orobika. Ko bima lisusu te. Après émission to bonde la pona yo to kanga na molimo ya sorti. Hein? To bloquer na ndengo bimara wana. Comme ça le reste o sa te que au lobby mais na butu okay. Na tongo lobby na usaki kutu boy lobi suso bimi ya 100 milimo abato ekoti na mabele eza facilité ya liboso fo senga kama nzambe na vino fo to sengolo kama nzambe na nzambe kilelo Jésus-Christ revient bientôt jeune c'est pas na bolenge non comme Philippiens 4:4 zoloba. Elenge, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais, sache que le Seigneur est là. Ce que l'on réjouit, il faut toujours qu'on réjouisse dans le Seigneur. Bah, transfert des esprits et au salima. Point mon koyo et salinga passi. Et ça va papier mouchoir. Peut-être il y a des gens qui va comprendre maman te. Est-ce que papier mouchoir oui. Papier mouchoir tant to tsaka boyo moni oyo mutokyo na bimisa eza vie. Tu vas voir dans la Bible quand Dieu a maudire Adam azo yebisaye c'est par ton sueur que tu mangeras. C'est la vie. C'est-à-dire so mutoke kitite. Tu n'auras pas l'argent ou la possibilité de revivre. Yo mutozwara papier mouchoir na yo bibwaka bwaka. Bana basi ok ko se soulager ozui papier mouchoir osuye nzoto na biso abasi otiki na poubelle. Yeba ke ba demo abate abatambola na be espace wana. Nde ba récupérer. Yo mutosala la bande génique olongoli msusu na nzele zuyo pour passer tiki na yoke donc il y aura un jour je vais demander à papa Chic après ça un espace na teya sur la période à moisi un enseignement très profond pour efongola basi et belé lo ba vie abana basu ebele ba rozanga kobota mususu ba complication ba mari de nuit eze wuta na ba bande génique tozo ça on les jette n'importe où. Je pense que j'ai beaucoup à dire, mais je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Merci.